Suisse, bana Canada, bana partout. Panza sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango ezana makambo ya solo, eutaka na source. Edino image papa, edino image, ye azwaka, tina source, ata fin fond. musicien idéologie bozo mwana ngo mokonza mama fuwa bakento nzamba ba mama mutana idéologie nazo beta na fimbo akekele na koloba mingi te lolenga bakanza na kotia discipline à Paris nde bozo mona ba délivrance à kafu kafu balobi nzamba ba mama nyonso ngam na kotia idéologie na Paris lelo nazana oyo abengami président de tous les musiciens congolais bana Congo nde na ebisa bino Congo di antoti la mokonza mama ayambaka n'importe qui te baza complexé taza déjà mwana ba musicien lelo nazana président de tous les musiciens congolais. Ça veut dire que les musiciens nyonso baleka awa. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Nazana minga kolobati na koki pe ko présenter ote papa parce que oyo aza mwana Congo ayebi yo. Eloko nini ozana ngo ya koloba vraiment papa na ngai pona occasion oyo ya grand frère na biso de Souza abeng si biso poto savourer kaka album na musique oyo ezali bénédiction na bino botikela ki bango. Justement toyeka pona opesa ye maboko kotombola mwana kende likolo. Donc soutien na ngai e bandaki banda bantango baki na studio. Eloko liboso senga est-ce que nako koyemba banzembo na yo. Abino eza permission lingo salango oza na bénédiction nanga. Voilà. Vraiment en tout cas papa na sepeli mingi ezamba liboso na kutai na ote nazalaki mwana muke
papa na nga azalaki mpe fanatique na ndako na biso nazokoka bamiziki na yo naza na émotion mingi ya komona yo déjà boye pembeni na nga c'est pas la première fois oyo tokutani mais lelo na micro na ngai mokonzi wa mama Wumela TV en collaboration toujours avec Edino Image mpona bana Congo mpona miziki na biso ya Congo eloko nini okoloba papa okozalaka bref non miziki fo ebetamaka kaka me mosala biso tokoli nango tobokola bana tobala na donc mosala yango na miziki tokanga otika yango ndenge tozokontinue kaka mosala wana malembe ti baporte kofungwamaka. Merci papa vraiment ndenge opesi ngai occasion na humilité na yo ndenge orépondre na micro na ngai mokonzi ya mama Wumela TV avec beaucoup de respect encore je répète merci beaucoup papa. Merci. Allo États-Unis allo Kinshasa lelo toza wapi kande toyebisaki bino mambo eza ya okosa te eza ya lokuta te balobi soirée ya vie na nga de suza esimbi na ndenga moke te soko boyisa mokili na oyo ya ndako ya ndele biso tokoya kuna te na badessin animé ka adi acréé lo ma son image ndima mutu na bulo na ye bonsoir mama. Bonsoir. Lelo na moni yo Edino Image babi maman abeti lolemo triple semelle balobi ngando oyo eliaka 3 fois babi batapa pamba te mutu baye soirée oyo Edino Image mama pesa biso kombo na Maman Esther, je m'appelle Maman Esther. Maman Esther, aujourd'hui, tu es venue pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Je suis là pour Papa de Souza, moi je l'appelle Papa. Comme d'habitude, quand il fait ses soirées, on est là, on est toujours présent. Donc c'est pour ça que je suis là, c'est pour le soutenir. Donc aujourd'hui, on est là pour savourer le nouvel album qui venait de sortir. Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous avez déjà écouté la musique? J'écoute toujours. J'aime bien parce que c'est la bonne musique. Voilà, c'est la bonne musique et j'aime toujours l'écouter. Merci beaucoup maman d'avoir participé sur mon micro. Merci beaucoup. Merci. Edino Image balobi to ana batapa pa mbateka ne tolobaki bampusu moko ebimi awa Edino balobi ngando akosa grand frère soto kopusa na ta mwa muke avec beaucoup de respect aya to monyo le na soirée est-ce que vous se présenter? Bon bonsoir. Jean-Luc. Donc Naza bon on est vraiment en tant que famille. Donc de sous Zaza Moutoumoko Toyebani ça fait longtemps. Donc tu soutenir pour l'album, Moussala Sali vraiment, tu respecter en haut, tu adopter en haut, tout ça en haut, surtout na palin, les autres tu vivre en live. Voilà. En tout cas merci à la simplicité na yo, na ba mpusu na ba forme ndongo beti na mona Japon na loboko ya maman mais au participer na mikomo konzo ya maman avec beaucoup de respect. Merci beaucoup. Merci. Edino Image, maman, comment on a bisengo lati kitoko, pusala mo muke Edino Image amona yo, lelo eko na soirée oyo ya vient na biso de sous, ayebisa biso bisengo na ona sentiment nango, oyo ye nango lelo pona ko sepa na musique a grand frère na biso de sous maman. Petit frère propre. Ye mo wa ye bine na musique na ye. C'est présenté dans le grand terre. Ngai Moni Vandal. Mami grand terre na biso Moni Vandal azabo Moni ye na kata musique alati kitoko, ye mtabimisi ba couleur na kata soirée oyo lelo za ko inda bilengi na bilengi. Dernier mot comme ça. Petit frère propre elengi. Et ne va pas de Souza ko elengi elengi. Merci. Edino Image zo inda ya zelo zo ke mbangu boya na ngatelema. Yo na ko le ko bote basa kitoko ba ya Edino Image ba bi soirée o indi ya. Elilo baka moko ma sœur. Le maman mon vieux. Rendez-vous na baf les gars, tout à l'heure maman ndenge les gars. So tiens mon ndenge ko lekela. Mais la monde déjà que ça va déjà quoi. Mais la première chose de la musique est ça bien. Nazo mona na mona. Papa, le batali le bamoko na biki yo lingi no lo baté mais oye musique ya leki na yo. Atali le bamoko kaka. Okoti mbangu. Te de sous azo beta musique kitoko. Azongi selbiso ba sentiment ya kala. Azongi si mélodie, azongi si obabengi musique ya propre. Voilà. Papa, merci musique. Je vous en prie. Et puis conscientiser jeunesse. Vraiment merci beaucoup. C'est une vraie question. Comment on peut abandonner la culture musicale qui est une industrie qui rapporte des millions? Oui. Vous pouvez vous imaginer l'argent que
la musique apporte. Apporte ici aux producteurs et aux musiciens. Et nous, dans notre pays, on abandonne ça pour faire quoi? Vous devez balayer la France? Non, non, non. Parce que c'est... Bien que votre question m'a interpellé et m'a énervé. J'ai bien vu, papa. C'est une bonne question. Il faut réfléchir à ce que nous sommes, à nos capacités, à ce qu'on peut faire pour notre pays. Surtout pour nous-mêmes. Parce que ça dit qu'à partir de la musique, nos ancêtres passaient déjà les messages. Oui. Plusieurs messages qui conscientisaient la jeunesse et qui nous donnaient de l'énergie. Donc ça dit que dans notre communauté, sans la musique, on n'a pas de l'énergie. On est comme les batteries finies. La musique fait partie de la culture. Vous ne pouvez pas vivre sans musique. La musique, c'est la vie. Merci beaucoup, papa. Merci vraiment de votre simplicité et de répondre sur mon micro. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant. Merci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Nous sommes là ce soir pour savourer l'album de notre confrère de Souza, que vous connaissez tous. Ici, c'est Fumo Bakento, Maman Doka Commun International, chroniqueuse de Saint-Esprit. Sous vos applaudissements, messieurs de Souza, vous êtes entendus. Sous vos applaudissements, messieurs et dames. Et voici l'artiste de Souza de Milongo Jazz. À suivre, à nous d'applaudir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Alors, c'est un plaisir à trop. C'est un grand plaisir de voir tout le monde, de belles femmes, de beaux messieurs. Et alors, je remercie le boss Mélène et maman Céline. Alors, bonsoir à tous.
Paris bazo s'ennuyer mouvement eza pena trop te kolia pena ya bien eza susu bakota Paris te kolia eza moko na kati ya Ivry awa epai ya sere na biso balobi na restaurant ewaka mi José babi mwasi apembe tina mabolongo mi José lobela bango liloba moko fimi mokonzi ya bamama oyo eza mi José la reine de Lyon babi mwasi apembe te donc restaurant oyo eza makasi kolia kitoko komela kitoko ngai alie malangwa nalie na taba donc goût babi chez mama ewaka quoi sere ewaka na Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah balobi na goût on a besoin kirida te a besoin kirida eza te tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le robulo za matonge mais on a poto comprendre donc so la reine mi chose a confirmé donc n'allez bien na meli bien na la chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nyonso mokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Eloro nyonso olimolia ezali. Olingi pondu poma aza muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezalaka te olingi makelele mpe okolia yango donc nyonso ezali donc boyebele bokosepela bafille ya bien mpe bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Mama Ewaka. C'est un restaurant où on boit.
le solution est Zouami. Global PM Service funérailles et Sali Makambo. Au fouti awa. Basali liyo Makambo tout na kin. Pepele. On en a Bokasi. Il y a Patrick Malwavengi. Yekutu. Basolanga na nzela te Makambo tout bureau. Ba photo ezali. Okomona ba catalogue. Ndenge lingi ba kundela ndeko na yo, tata na yo, mama na yo. Ndenge na tout. Yo kolingo kopona. Kuna na mboka. Bakozwa nyonso en charge. Kobana communiquer na ba télévision nyonso à Congo ba diffuser communiqué écologique yo pesika la photo cercueil corbillard chapelle ardente nyonso uta na poto ba bâche ba kiti musique yo kobeta na matanga nyonso wana uta na poto makambo tu wana awa bokosola na bureau na bango na Château Rouge na bungi Château Rouge solution Zouami makambo te obalela ki boye to tindi boye te donc nyonso zoleka awa so pe famille za na mobulu bazao na capacité ko zulo police nationale et yé pour ça la sécurité lever du corps bato ba komemango bata sécurité balata uniforme suka na masolo au futi awa ba kundeli yo moweyi na kini na nenga bien na ba qualité ya bien. Global PM service funéraire ezali na 25 rue Léon métro Château Rouge. Okoki ko benga bango na numéro oyo 01 44 92 82 85. Tote na portable na bango 06 52 56 67 16 ou bien na 06 26 69 64 00. Global PM service funéraire Patrick Malwavengi Bawei.
Yo
balobi ici c'est Paris mokonza ba maman nzambe na bao balobi Doka Congo International journaliste oyo ya chroniqueuse à Saint-Esprit a osala ba délivrance à Kafu Kafu ngam tuna ko sala ba délivrance na ko bikola bango na ko beta bango lolenga bakanja batu na longange so batie tembe mama pesa ngai kombo na yo et puis yebisa biso joani ni oyo joue na soirée lelo. Bonsoir maman. Nazala kutu na likamba koloba te et c'est nga maman Germaine d'abord la me présenter Germaine Mias. Donc awako kitoko c'est grave. Maman, ba beauté grave hein. Toi tu es sympa hein. Zamba pambola. Obiko soirée lelo et l'équipe a soirée na kenda hein. Nzambe pardonne ba loba te ke o na lobi bola lobi ba loba. Sentiment na bimisi. Liberté de la presse. Kitoko bana Dallas to l'accipe bana Dallas de nos atos big soirée pena sima ya na biso voloko to bini voloko grave danse na biso a kalambe ambeya. Merci vraiment. Et sengo mingi na yango ya Suza ya de Suza. Nzambe pambola ya kene liposo. Nyonso tu Nzambe. Merci à trop. Viens na lelo na moni yo awa na kata soirée oyo eza soirée pamba pamba te na représenter o te vie na ngai nde bana poto bayebi ndemo teleme bana poto bayebi vie na ngai avec beaucoup de respect yo moko se présenter nan. Merci beaucoup, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi aussi. Je m'appelle Simo Binanou. Donc des de Souzaebi. Tozane na Debuyolo. Donc na sepeli soirée l'équipe malamu. Na romo na ope moi si tok. Mokonza ba mama fumu na ma. Toko c'est legela. Merci vraiment bana yolo nga na sepeli na bino makasi. Bana yolo bolingo na bino bolakisa ngo depuis kala nga na tambola na ba association na bino na yebi boza ini. Vraiment tout ensemble ala kisa ba communauté nyoso et puis ba commune nyoso ki chassa bolingo oya bana yolo grand frère na nga lilo basuka. Voilà, merci beaucoup. Donc concert et l'équipe bien. Soirée l'équipe kitoko na sengeli ezalaka. Donc, et continuité, l'esprit a bien. Merci. Donc voilà, c'est mon souhait. Merci, Aya. Vraiment, en tout cas, Yokani, Oya Boy, Koyokayo, Asa Mokilina, Banda, Bandele, Cartier, a créé son image, nous, de l'image de Dieu. Tous allés à Toron du Mélancolo, maman. Moi, si tu as la soirée, le maman aura pour la vie de Sousa. Oui, Nasengi, merci, Mingi Pena. S'il te plaît, se présenter, moi, si tu as pour la combo. Kombolanga Cécile Diabanza, donc soirée l'élu et l'équipe qui toque au grand frère propre vraiment. Donc tous a des Sousa quoi. Des Sousa, grand frère propre, qu'on représenté Bana Yolo na Debu Yolo. Tous a association. Merci à trop. Na sepeli à trop. Et dis nos images. Tous a la mère triple. Tout dans la triple A, mais ça, oh, balobi mère triple. N'est-ce mère triple avant c'est Paris et ça, awa. Balobi Paris et Vandi à mère triple. Il le va mort pour la vie de Souza. Oebi o eza parlé. Mokonza ba maman na fimbu na kekele. Ayo mona yo, na lodi yo ozo représenter Paris. Ngai mokonza ba maman na lodi yango. Oyo oba yango akende kotombola. Il le va mort pour la soirée avec les Souza mère. Kala. On peut pas solo netibino. Oui. Makambo mususu baosala. Mais quand on coûte à biso bala pota kala. On va déposer. Parce que ça va être kimia. Et là on va parler sur la sali et Sili. Et là makambo polémique té. Zidane yoma moni. Yoma moni. Alors le compte on va confirmer. En classe. Zidane en classe. Zidane Umela. C'est le retour de Jésus-Christ. Merci. La femme congolaise sans complexe. La femme congolaise, la femme congolaise. Oh la bête il pousse mais a dit qu'il doit voler la basse signon sur ça. Il va m'en cagayo le barami. Et les qui doivent exploiter. OK, ça c'est pour exploiter donc il dit ça lui wana. Et qui exploiter. Donc exploiter car ça va prendre la bango. Après ça on va payer. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. Est-ce qu'on peut se présenter? Je suis moi pour Clotilde, madame Edima Bungu. Est-ce que soirée lelo il y avait un abisso de Souza bilengi de Mingongo au trouver on c'est magnifique. Donc musique yoka na nuti. Non yoka te na ba son.
Kitoko trop. Merci à trop na simplicité na on répondre na micro na merci à trop. Merci, au revoir. Alors ici c'est Paris na Ebsaki bino. Mokonzi ya maman petite sœur ba maestro. Aussi mon konzi ya maman Simbi action za koto. Toza na grand frère na propre action balobi. Yenga ya benga ke maître te ya champion ba maître tout ya Paris. Grand frère na propre là on y ozanga ko ba na soirée en direct petite sœur no propre ngamo mokonzi ya maman na micro vie na ngai. Non, tant on a Monica, bonsoir à tout le monde. Ici c'est Paris. Dans la Moni petit sœur propre. Toujours bien habillé. Mon cousin ba maman Zidane. Action za a petit petit yo. Donc pour ozoka ngana ko ata ko zoba mokoto te mais na mona Zidane toujours. Na se kusaka kinkesere mené ya pona batu balinga. Merci beaucoup na sepeli. Ça c'est ma petite sœur propre. Sont aussi milliers, aussi tout le monde. Aussi Bazulu, nous Jacques Poto. Donc jamais on va toucher Pétio. À sa top des meilleures chroniqueuses. Il y a Paris, c'est elle. Elle est là, toujours top. Donc na sepeli na monio. Donc na mona rayo na kansa fait na king. King Kessere mené a toujours balobi atari wambi. Merci beaucoup bon bien d'ailleurs. Tout ce qu'on a pas Zidane. Déchiré na Paris, on va confirmer na Paris bango yo. Maman lelo nyoza yango ya koloba lelo nanu pona soirée o na monyo sepeli makaso bino sepelo profiter. Na vie na yo po tali yo moko. Lelo nyoza yango ba pona ambiance lelo pona vie de Souza. Ah na sepeli trop bien na sotala kaka. Vraiment donc na etelo ni vraiment sali biso quoi. Talaka to bana yelo bana Dallas. Donc vraiment donc olingo bana yolo moko bana yolo bana koyeba bino bosangana na complicité ya kitoko vraiment to sepele to famille mobimba donc na mibala ba grande sœur vraiment to sepele trop vraiment c'est un kitoko donc continuera à boire. Merci beaucoup. Oui, on a bien dansé, donc l'équipe qui toque mingi, donc je ne sais pas si Mbalasima Boya a besoin Boya to sepele longo, donc nanzana mingi ta koloba, mais on a bien dansé, on a bien bouffé, donc l'équipe mingi. Merci mingi. Merci beaucoup maman, donc merci aussi à Christian. Balobi à Christian Mbam aussi il était là na niveau ya son. Balobi à Christian Mbam azalaki awa na niveau ya son. Oh boyo kana kata ni yo c'est pas Christian Mbam soko za na besoin ça la soirée na yo, on a besoin d'un instrument que koluka Christian Mbam on a besoin de soirée ça Claude mon na sepeli mingi ya mingi koleka bana Congo esengo zali ya kusakana te na sengi na bino Mbalasima boya ebele bo utakisa boya ti awa na Paris boya kotala de Souza mongongo elengi na suka be bongo ba bizu ebele mwa mona personal moi pour boye ba kenon bolingo ezali donc affaire à suivre prochainement ce qu'il y a des choses à bengi bino appel boya so ebele pour bo CP avion boye Paris oya kozonga tokofutela bino wana problème kuteza te biso vana na Paris donc bana balonga nzala bana balonga difficulté bana balonga nyonso affaire à suivre nde tolobaki betu par rapport na bao chikicha lelo vient na kisimambu na bengo na kombo yo za vient na ya ndaku ya palais o tozala toujours nous mourons ensemble nous vivons ensemble nous mourons ensemble ndeka to ba famille lelo bani oza na pona frère na yo vient na biso balobi des choses à demingongo po et simbi soirée o vraiment en tout cas écartonné biso to ba preuve salle mobimba idu na la kisi batunde bato bazo kota plein à craquer guichet fermé et là nous avons ba pona en tout cas pona ya de Souza bo Zidane ngolobi ke mera palais to salaka yo monaka mikoeleka ki kuna na ya poli na tour danier ndengeleka ina palo la ki bankunga ndena landela ka vie et simba ki tv simba nga na nzoto mais lelo pe lokota na makamso na ya poli côté ya vie seske molenga donc nzoka pe vie de choses azaki côté yo mais loka kuna pe to silisi ba sangondenge tambola biso ba nduli c'était folle de kawe ba suite ndenge zali ah we simbi pe yo moko moni kutuna mona vie kaya lobi pe to zalaki wapi ole le bloc kwa mambo baba yo betaka ba o wilona spesa bango kabile wilona nga
wilo nanga oyo nga nalinga oyo nga napona kisimambo biloko abeti donc après vient nanga kinkesere mene ya ninga zala soute na yoka mingi kisimambo so sa interprétation ça la nga plaisir quoi vient nanga dernier mot kara pour na présence na yo na ndenge makambo simi na ndenge bana Paris ba yebele te makambo ndenge simi ya de Souza nga pe lokona zalaki te na zalaki na kini na beti 6 mois kuna na Rigini na ba petit na tozo continuer kaka donc mikolo ya na kozonga kini po na zonga na sala album Zidane po na zonga susu na marché ndenge na moni pe leki na nga manda na kini asale loko ezobeta kitoko manda chante nkumu kunza mama we bikara to mata podium moko vie na ngai manda na tiki mikolo makambo zo tambola na moni pe ba robino bazola ka ba na écran na héritier donc en tout cas na sepeli tozaka na katandule kaka merci vraiment merci mon vieux Kisimambo toujours de ba idéologie et c'est ta chikicha yes balobi mokonza ba mama akolobela bino mingi te nde na epsaki bino mokonza mama aza sollicité na kati ya Paris chroniqueuse actuelle na kati ya Paris on azo beta na fimbo kekele na sa musala o ba congolais bazo kozila na ndenge ba professionnel na za lelo awa na soirée na kati ya mosaïque balobi salle mosaïque na nazile sec mutasimi Paris lelo to na 2 degrés pour na bandeko baza na Afrique pour na bandeko ba États-Unis boza mosika malile ya makasi lelo balabala eza gelé ba matiti eza gelé mais plein moko salami a craquer balobi boro etondi na ko commenter mingi tenga na za funga ba kento ndena ba kinzamba ba mama na ju contrôle alpha et omega mokonza mama ba nyoso tu ya monde entier ba chroniqueuse nyoso vient nga a solliciter nga benga pour na soirée nga na confirmer bino que plan et dino image la sabino ya ngona bilili vient nga de Souza et là nous en oloba na bi koza fatigué mais na lingina oloba moi même ata ba remerciement pour na bateau nyoso ba se déplacer na bi ya bana yolo na kauka irata jamais ba ye ebele bana Paris ba ye ebele ba tu ba utaki ba Suisse ba tu ba États-Unis ba uti ba Japon partout cas pour na soirée na yo est-ce que ça moi na remerciement ou moi liloba pour na bango confrère. En tout cas, merci beaucoup Zidane d'abord na bano na yo na présence na yo na edino image. En tout cas mon konza ba mama vraiment o lakisi ko za penza mon konza ba mama pour ba mama ba tonda ki na salle ebele. Moi-même je m'attendais pas mais vraiment c'est un grand plaisir. Donc je tiens à remercier ba Tunyoso Bayaki ba répondre à l'invitation ngai vraiment salle vraiment zalaki propre bato propre ba responsable bazo ka musique kitoko ba bini ba sepeli bitumbate bato ba bundite balati classe balie bien ba meli bien balé kitoko ba meli bien vraiment na remercier bato nyonso bayaki ba moyela tangu du kombote po bato baleka ke belé Simon Decor bali ba Nono Moïse bayaki bato ba uti Suisse ba Élysée ba uti ba Suisse ba délégation utaki Londres ba donc vraiment bato ngamona satana été ligamo za odo na moni pena ke non ezana bato balinganga vraiment na remercier bato tout bakotaki na soirée oyo bah merci beaucoup pardon vraiment na sepeli à trop donc je suis vraiment tellement plaisir les gars na yembi na lenginyo sonde balingaka na bini nde na bina kala donc vraiment na sepeli bato ba sepeli merci beaucoup merci grand frère na ngai pour la reconnaissance aux anango balobi bana Luanda toujours nde to yebsaki bino na kati ya Luanda balobi Douglas Mungudi Ndombasi yo yebsaki nga lelo za na bezomona ya de Souza yeyo balobi ya Simon Mbongo na Londres oya gangela bilambe to saye oloba ko za na bezomona ngai en face ya vie na ngai de Souza lelo moni biso sans oublier na kata Kenya général des fois balobi gynécolo ba blouson oloba ki nga o recommanda ki nga funa za na soirée lelo ya vie na nga de Souza oui na ndimi na oloba ki nga avec beaucoup de respect wana pena donc mona mai na ngai na Kenya ningo la neloko vraiment ba salama trop vraiment bato ba yaki na soirée lelo ba sepeli na ninga simi pe boretondi donc pas trop de commentaires vraiment merci beaucoup merci Yaya na ko remercier les sous madame na yo et puis na ko remercier les bato azalaki na kata organisation na yo pour na kopesa honneur na soirée na ndenge simbi en tout cas pesa nga mama bamboti beli na ndako wana za sœur na nga na ko bengi na koma mboka mieti donc tout ça sœur na biso lisusu awa pozalaki na kati ya organisation est-ce que nazana na respect mingi liboso avant de s'adresser pas na yo comment na moi sa qualité lokola yo simba produit sans hydroquinone sans complexe ozalaki lelo pembeni ya grand frère na ngai o balobi de mingongo elengi nga mokonzo mama na confirmer yango avec force et le nini ozana ngo mama na organisation na binopo et simbi bato ameli